Coucou, salut, bonjour, bonsoir, ma grande famille de B52, la mignonne officielle, voilà, moi, votre humble servante, Maman B52, je suis là, encore une fois de plus pour vous servir à Balobi, au côté déjà dans le mois de juin, ok, donc je profite de l'occasion pour souhaiter des joyeux anniversaires na bande konyo so o babota moi na mois de juin biso ba oyo to botama ki na mois de mai ngayo na clôtura qui en tout cas je tiens à remercier tout le monde, vos souhaits, vos messages, vos vidéos, en tout cas ça me va droit au cœur. Que mon Dieu puisse vous bénir abondamment. Bola kisi biso penza que, bola kisi nga biso te, bola kisi nga penza que non, toza vraiment famille bota. Donc famille bota, famille mo benzamba pesa biso. Hormis yaba famille na biso o tozala nango, je tiens à vous dire un grand merci. Nzambe na ngai apambola bino bisika nyonso bozali, bisika biso o bozali, nzambe vraiment ya lola amona bino. Je ne pouvais pas commencer de vidéo sans pour autant, la grande famille, je suis toujours souffrante, je suis toujours malade, mais n'empêche, toya, to salamsala, parce que, bo, pesa biso, moi, opportunité, wana, ya ko ebanako, partajaka, elongo na bino, ba, makambu nyonso tu ndenge ezali kolekana sur les réseaux sociaux. En tout cas, nzambe nanga apambola bino. Merci beaucoup Nabino nyonso obo souhaita kingai. You guys, you made my day. Thank you so much. May the Lord bless and protect you guys wherever you are. Nzambe nanga apambola bino. Lelo tokomeka un peu kobeta lisolo la grande famille film na biso chemin du chaos et si là qui déjà hier dimanche tozwa ki premier épisode ya film na biso La vie d'été gras. En tout cas, film oh déjà na premier épisode na on a déjà ndenge makambo ezo kendele na milobeli film oyo ozala ntsaka ve et ozala problème pe ozala too much kane balobaka. Donc la famille consommons nos films ce que vous en attend en tout cas aux zongi penata na ba meurtrière aux zongi penana ba film nyon surtout leki parce que ba film na biso pour ça nango ici la raté du jour au lendemain au jour le jour toujours la muka et c'est leki nango mais vous sentez que non tellement l'écriture était bonne aux hommes que non pour ça kotala ngo eza kaka. Voilà. Donc la grande famille film na biso zawana premier épisode de l'école lobby to moni nda lupango ba mango to moni Maman Étoile to moni Maria to moni papa na biso Blaise to moni ndeko na biso donc film oyo famille lopango na nkaya ba mango lopango o ya ba Maman Étoile déjà ezomona neza lopango moko problématique so to longo na to kei tozomona déjà que non bazo briefer biso déjà que non maman ani selon ba dire na ezolakisa que papa Alain aza on dirait gigolo quoi akota nde libala epa ya mama na biso Esther à côté libala et pas maman n'abso Esther yango wana azalaka na mo a dire te maman Esther aza déjà na bana na emi balé oyo abota et puis papa Serge à côté libala wana donc to développer film au fur et à mesure bella azo bois que la biso lelo déjà le 2 torota la deuxième épisode ya film na biso la vie d'été gras et koyinda et ko chauvé film oyo nazomona yango déjà ndenge et ko pesa makambu donc consommons notre film la famille et kozala kitoko makasi lelo tokoya na système ya VAR. Pourquoi je dis VAR? Quand balobaka les paroles s'envolent, les écrits font quoi reste, les vidéos font quoi reste. Lelo oyo to mona kiso boke na ba vidéo précédente nanga la grande famille bo mona vidéo moko na tchaki wana batu balobi ke non notre maman azaki ko finga ndeko na biso Bijou la reine ba finga ki e ba manka ki et tout mais na rotie la biso nanu élément oyo eza VAR oyo eza VAR e bala ngata jibe mpia na kata la isoko benga kinga présidente. Donc tozo tana moi VAR oyo et puis tokoya parce que na moni ya Gabi
nandego moko basali moi gag na bango eza nango mabete ko sala ba gag mais au sentir que non ba oboa que la belle po Jérémy déjà na kati wana le bani basala bien ete nga na bona nga ba problème na makasa ko loba te mikolo ya boya ki mais fi wana basali gag wana na ya Gabi tumba ba afi wana tongi modèle presque nde mona obela tonga ki boye bateke bela na minute top modèle assuré tola nana nuvaro et puis tozonga siko pour ça micro boye lalisa voilà batu bayaka pa na retourner et ngolo bateke non il faut na landa ta mususu la patronne o aza boss nanga il faut na landa pardon la patronne Belleville kandio aza boss nanga ah oui boye bate boss na yo vuma oh la patronne yo ki onga lelo te na bitoki maleme boss eza mutu oyo so sala ke pa mutu nde aza boss na yo yo sala ni e pa Belleville ba bel sa ko film au $100 na yo kei na so boss nonde na ebiso apesa $100 bo Belleville apesa combien na film omoni Belleville na ebite moi mwasi wana siko yebi na ebite ta muso sa assemblant devant caméra non na mona moi mwasi loko a été aza malamu donc aza lisumuté ah te aza la lisumuté et puis na ba makambu nyonso moi tina ba yisa ko salaka ozaka molobeli na ye oui porte parole à Belleville ba yebisanga te ngane na yebisanga mabe muduni azanga mabe azana mabete azana lisumuté moi mwasi wana lisumu je te dis te bakomisa ape mutu boye te tu exagères ngana sala ba fille na na bengisi pe mutu po chaîne nanga na fungola ngokala yebika ba mamba ba chaîne ondenge ezalaka il faut tia paquet ba monter ba cameraman ta muso obenge boye pasa na ba course na yango moni na vandisa eno moi chaîne na sala nanga pressé na mutu te na sala pe concurrence na mutu te et puis nga na zaka complexé te na landa te nga na bijou la reine Kilimanjaro maman prophétesse veut dire maman c'est ce moment na vandi na ngwende na nga do batu nde ba envianga nga na envia ba ba envie neti yo ba envie neti nini mona neti ba envia nini pa na bato wana kasi bango nde ba yebi parce que babundisaka étoile ponga nde naza boy chic banda na banda makambo ya ba théâtre oyo na YouTube ndenge ye na tikala otanga komba mutu na émission te mais bango batanga kombola c'est que ba envianga omona donc bazana eloko te bazanga place olala bazanga ba famille bazaka libanda et oka sunité yo na Belleville amukolo komona obenga Belleville ba boss nani nabi papa chic awa na mukolo ça veut dire mukolo na théâtre mukolo ajité mukolo ya kubana musala oyo Belleville osala na yo problème ezate mais comment obenga Belleville boss non eza problème ezate oh la patronne oui aza la patronne oka sunité nga mutu pe na banda kombonete bango pe ba banda ba ignora ba banda obengela patronne ba ignora basenga pe ba mbongo ba ignora banani wana bangot wana ko bogela nani bato balonga pembeni ya Belleville na bato balonga pe pembeni bazali bazate parce que Marina la bazali Jérémy Chaban azali Lisa azali bureau na ye bazali papa Serge azali ale mabana azali banani o balonga pembeni afuta combien pour le belagaye boy afuta ngelo côté parce que moi si on a mon ambassade to banga penzana asala makambo bazana pour sa micro biso alingi biso alingi bandeko na ye mais biso ka batongo tozo chuba ye kaka mbeli na motema quand même azana famille na ye asape moi amke kando lobi wana faut to pesa ende ba to bois kele ba fleur rebelle ole ke to tout kaka et c'est pas bien remarque ni sala na Belleville na ndenge uyebela ye aza muto roza mabete côté azana mabete ça les remarque na lolenge boyeba nini ya mabe mona ka na Belleville sikoyo nini o ya mabenga na mona pa Belleville zake ka batu wana o bachuba ka embeli ka batu wana yokela bango ma donc faut tika acha bango penza mpanzi po vie za moko toza ba yude belé ba bongo voilà to yudas yuda toki ba yudas so ba yudas keba Michel Kozonga mukomu susu ya mukolo bobe na Belleville yo na moyo za posa na beba na te na mika keba Michel Kozonga omoni Belleville aza mwasi moko te aza malamu batu msu bakanisa Belleville toyeba ine na YouTube Belleville toyeba ne kala
kala vraiment ayepe na les amis du théâtre pas major Zolozo le producteur na biso na PC bambote bisika zali azara de ko solola témoignage à Belleville ayaka ndenge nini pene ya major Zolozo buyamaka nini pe ayaka kaka leti actrice aya jouer et puis na ba mayele na yo azala nango nde talaka mutoko major producteur ya lelo te ya kala a bendi pembe na yamon ke moi soaza mayele il faut to travailler na yi a comment scénario bijou la reine a tourna ya lelo te ya kala et puis bato belé bazana ba témoignage ya Belleville tam su bato musu ba ko na ba ko lekana be misote batala ka babi ya mokilo eza mabe bijou ngande omona ngabwe soki leo na ovanda boy ngande mobile na ngakufa soki leo na zabwe eza pona moi so na Belleville 5 ans na ye ya Belleville TV tokenda kuna yo zalaka pa pasteur de la foi omona ba mama ba veve wana nde bazo pambola ozo mona muta bongo ata bino bata mokili bo telemi bo bibo loka simba te bon fele wana bazangi ta musu lipa me ye asoki pa na bango mais tout à lelo yo tomoni ba tu te mali sur la conflit hein tomoni ndeko na biso otika biso momi ba actualité lo bangi yena ndeko na biso Theresia baza ba problème tout monde quand même Theresia na matanga leli ya bongisi et tout consort mais tout monde lelo yo ndeko na biso Theresia na 7e bagarre makambo bimi belé pour ne pas tout dire ndenge parce que vous avez un mutatea il faut na tout na yo est-ce que vous la bien na maman Theresia vous la bien na Theresia bon Nicolo to mona na te ba bi bo to beba na bo beba nini to mona na te poto tuna pe sika moko te ponga na tuna na Belleville TV et boya tuna ouais famille bota mobimba donc atuna partout nga pe na tuna pe partout mais base na nga za penza Belleville TV yo mo Belleville au décevoir yo no tika na soni a décevoir nga te poza na lisumu te OK azana lisumu te moi ka ndenga seka kande motema nezali donc to mona na kala aza sœur nanga ya lemba aveni na bango elandi ya bisongina donc toyebani c'est un bagarre camarade nanga donc la grande famille, j'espère que variamana to chukolanda bino moko bo chukotalango est-ce que na va wana boyoki ke o bela bandeko tinda biso boye bandeko zongisa biso boye non c'est juste parce que les gens na hypocrisie à batu na kozala lokola les corbeaux et le renard na bomo ya batu nde eyo kosala kelelo nde kona biso bijou la reine asuka akoma esika akomi wana parce que même ba kuke balingi ete pembeni balobi bayebisi mama bango mamsi babi limbisa na oye me pembeni na onde to sel nini to lingi te donc balingi na bango te parce que quand ndenge ezalaka qui trahit trahira baloba bango bongo ti qui trahit trahira mutu oyo yo ake ko trahir kuna uti na trahison koto ya peka ko trahir yo est-ce que lelo oyo to ndima kaka bijou la reine akoyi koloba makambu nyonso ba bêtise nyonso to azoloba na kombo ya bela to ndima ka yango te donc pour nous dire tout simplement que mutu azaka mutu la famille mutu azaka mutu so tolongwe wana namoni poste moko ya ndeko na biso Grâce Luzolo nazo tiango poste o bandeko nanga bozomona ndeko na biso Grâce Luzolo atie photo ya papa na ye artistiquement et puis atie photo ya tata na ye tantine na ye c'est-à-dire Belleville Kondi la patrona a posté bango mibale donc na poste oyoyo ndeko na biso Grâce Luzolo lobby et Belleville Kondi, ma tante artistique, que j'appelle actuellement ma maman d'amour. Alors, contempler la beauté de mon papa et celle de ma tante. Papa, bon, moi, j'attends comme les athées. J'en ai besoin de balle, comme les bananes débouillées, après ça, la copie strack. Tu es bien péka, kazayana ba bobo, dans les étoiles de bobo, boye bien comme les bananes débouillées. Voilà, moi, ce n'est comme des soleil, hein. Papa, grâce artistiquement parlant. Grâce à l'obéi, alors contempler la beauté de mon papa et celle de ma tante.
likolo nango bakisanga moko sikoyo. Aïe, je suis chanceux de vous avoir dans ma vie. Pourquoi n'a-t-il posté oh? Parce que na posté oh, il y a eu des commentaires, il y a des gens, parce que nous savons tous que papa ya grâce artistique alingara maman na biso te belle vie quand dit la patronne tout monde qui awa watong makamba de mère ebimaki yi azalaki mutali boso ya ko poster na page na yeke na un salaire pour quel travail tout monde qui en obisonyo so toi ne ça que tout le cambo ya ko kende de gauche à droite te ya ko baluka ya ko beta virgule te ya ko beta songolote. Tout le monde qui. Mais grâce n'a rien à voir avec cette histoire, la grande famille. Tout le monde a ma famille. Papa a solo la raté na ndeko na emoko boye. Mais bana bazata na problème mon côté. Moi na soka lingi tata moi si na ya lingi mama kulutu na ye lingi ndeko na ye eza na problème. Tata papa to ebi ke papa alingara maman na binote, alingaka tantine na yote. Nous, on s'emballe. Les nini, point d'interrogation pour moi, na lubango, ça t'es un gros mot. Ok, mais félicitations à grâce vraiment parce que tout le monde a, y a bateau yo, baso valoriser misala na bango. Bateau pena ba valoriser misala na bango, au monde a ke, mutumo boye, aso réfléchir. Non pour na lelo, a ta la place zolo sou kite me a luka tala na madouso zolo. Batloka ba grâce lu zolo oyo. Ba publication en tout cas ezaki belé na mona ki Ronel Kosi a publié ba photo Bellevie ya maman na biso Bellevie quand la patronne est top modèle en tout cas et ça l'irage donc Bellevie nga na comme loko. Maman na seki pona na kana te yesu na ko kata o seka bakazi de. Mais je suis obligée à koseka pour koseka za cure za kiss munene pour la santé. La famille photo surtout ya kiloto yo maman bazo lukela ngoka défaut. Bwebi likamso muta lukaka likamumo bwepoka a déstabiliser nde loko ba bakulu na ba osala. Ba lukaka ba déstabiliser ba photo bela. OK ba ba teke bela na liputa aja. Tout le monde na ba robe bi ke batu musuba bi kuto belle vie en tout cas pena soki pona biso tsana no maputa côté kota na no boye mais bela tout le monde kaza mwasi moko boye alingane mingi maputa alokwa mama na nga mama Sindo Elizabeth balingana ba mingi ba maputa ba alokwa ba biso to lingana mingi ba pantalon ba jupe ba kilote ngakutu kilote lobeza eleki jeune pour na makona ba kwango. So na lati culotte si basambu singa batenga kuna minyati. Donc lisusu la grande famille na oche la biso vidéo moko ya mado ba silisi ya mado lopo solo kwa likambu mususu to ebite mutu akoki ko sala likambu te soki batu ba interpréter yango na ndenge ya mabe. Bela atu naka motu na wana ntembo nani ya madilu ekomi problème. Bela lobake ona ye nanga osa nanga vidéo nanga na Facebook sans filtre ekomi problème. Donc tout ce que cette dame fait eza lokwa ekomeli batu nde problème na vie. C'est ce que moi je ne comprends pas. Je sais un peu yako luka ko kangisa non na yeba. Côté nini moi so asala likamobo ya mabe pour que batu ba ina ebo ba sangana libokema le ba na tande ko moka lo ba libokema pona ko lukaka ko déstabiliser vie ande ko na biso belle vie quand la patronne la famille to mekano ko landa vidéo oyo. OK to meka kolanda vidéo o nazotiela bino oya ya mado boyo ka place nini ya mado alobi mabe pona batu mususu alobi malamu en faveur ya Bellevue comme ça to zonga ngana bino to meka osola ngana on peut sa point de vue nanga awawa yo tikela biso na commentaire yebisa biso mabe nini oyo ndeko na biso alobi to pe asali to landa. Yaya, calme-toi consegue saka njalo leka nga leka te
référence à ma casse, s'il te plaît. Yaya, calme-toi. Naina lo baboué. Yaya, nangana yo réputation de Ekoufa et pour la kala. Ce que mon ndambo dignité oyo na nango to oyo zanango. En tout cas to c'est respecté. Respecter ngana respecter yo. Ngama mbaba na kota ate na lobate oloba makasi et puis wa sunsu makasi batu nyonso ba pembe no otonga bango. Moni batu nyonso ba yaka pembe no otonga bango olobaka. Soka mutapesi mkongo banjo loba mutapesi mkongo banjo loba siko tika na ko boaka jeton o comprendre ponga pena na oyoka na ko informer yo o comprendre que na yoka kama nyoso loba kama ni nyoso sala nyoso loba na yoka mon frère respecte-toi en tout cas c'est respecté c'est respecté penta o comprendre pour sans esprit wapena ngoto bobo nyama yuma o comprendre pour ngaso nazaki mobali lokwa yo nanga na affronter mais lokwa na affronter tu na comprendre que toi kabasi biso mibali siko lokwa otonga abatu ko continuer na kombo na ngati en tout cas na pétition tika po ero lobe komelanga moni côté nyoso ke loba makambo komelanga alors respecte-toi hein c'est respecter penza zoba kizengi ko abwe elo enge kamusanga moko ba mibali bakoma kwa basi les hommes bakomi lo kwa basi so omone sika mobali azoko pepula azoko pianfu na piu na yo mwa so telemi bobi o tikali stupéfait ko o tala bobi oh moi mobali muta loba wow to moi si à latinde à s'échanger à se déguiser nde babiso msuso tozala omoni moi filtre moko ke o comme moi garçon tiens mais te aza penza mobali mais à se déguiser na koma na moi si boye bango ke makamunyo so tu bosalaka makamunyo so to te na tsabote ponga pe na mutu na être humain. Makamu nyonso to sala kababi tout se paye où ici bas nyonso to sala ke futama awana si alors yo ndeko oyo zala système ya diviser pour mieux régner yo ndeko oyo ya madwa yo kolobela omi yebi poti ya madwa yewana aloba omi yebi de qui il s'agit donc Bobi misabela na ba bêtise na bino parce que Bellevue azawana ye mokalo bango focus travail musala na ndezo lobisa batu musala na ye ndezo lobisa batu batu ba okoka ko supporter to baba oh mais moi no biso to moni ndenga zo ya moi no a former ba biso yo moi no ya sali boye mais azokende boye ndenge nini biso to zala ki wana to koma ki boye ndenge nini. Bozoe bate que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Bozoe bate que moutou na moutazana tona ye. Le panier sur qui encore? Tu dois être heureux ou heureuse. Na bénédiction ya muninga. Zalane sengo na lipamboli ya muninga pourquoi? Parce que ya yope koya. Tana yo koya. La grande famille. Mama passe babota na libumu. Bavani 9 mois ici comme encore. Mais maman passe on attend baokola ata baza etamboli moko ata baza lobeli moko mais bozaka ne moko je vous dis bon di melanga la famille et loko esa ke batuba ina Bellevue eza aura o azanango c'est que là hein mutu ndima na nyonso na video mo na landi na zongo ndete fe na zongo na tsangabi atabola mi mami wata na mwamba bolia bolamba bolia tokoyate. Donc les gens qui s'attendent que non Bellevue puisse venir pour vous répondre et détrompez-vous, OK? Détrompez-vous parce que Bellevue en attend soka vandi abanzo réfléchir film boto mona la vie de Tegra oh ba ucho ko jouer en kalaté hein parce que ezana live moko boya je me rappelle tout monde qui batonton Nike tout monde qui batonton batebele batonton Vini batonton Roro tout monde batonton Pierrot bazaki na bazako tourner
Et ça, la vidéo, mon cobo, quand on a B52 la million officielle. Ils ont fait un live, il y a tournage, donc, oh, ils ont tournage, mon co, il y a bio. Il y a bio, pour te dire que maman a besoin de réserve. Maman a besoin de stock. Mais oh, ils ont bio. Donc, pour nous dire que, chez Belleville Candy, hein? Chez Belleville Candy, la patrona, c'est la tête. Yé mon cas, lobi bo finga na binonga nyonso. Belleville yo. Belleville yo bo misaba tu mama. Bella bien. Bo finga na binonga nyonso. Mais bo finga nga mututé. Et c'est la langue, so yebi qui tu es. La famille. Socrate aloba connais-toi toi-même. Et ça la ka goût. So comme yebi, ato yoki bandindi. Tuan. Olanda te. Attends, qui va qui pour au colandate. En tout cas, famille Bota, melika moment koka ya olobake. Toza la focus. Film na biso ya ngone kota ke banda ki lobby. To kende, to tala, to partager, to commenter, to aimer, kande to salango. Opération 100K na chaque épisode. Na famille Bota, rien n'est impossible. Opération 100K, la grande famille. Opération 100K. Opération 100K. Donc, voilà ma grande famille de B52, la million officielle. Je vous aime beaucoup. Que mon Dieu puisse vous bénir abondamment de partout où vous êtes. En tout cas, Nzambe wana o ala barate, anim barate. À mon elanga bino, à récompenser l'enga bino pour tout ce que vous êtes en train de faire pour nous. Ici, chez B52, la million officielle. En tout cas, beaucoup qui si promesse, na bino, bo prometta kinga quand je demandais à ce que toko qui sa 10 000 abonnés avant anniversaire nanga. Mais vous m'avez surpris. Nous sommes, n'a plus de 10 000 abonnés. Tout ça, il y en a 11 000 et quelques. Donc, c'est vraiment félicitations, bravo pour nous. Ok. Vraiment, merci beaucoup. Nzambe nanga pambola bino film na biso zawana la vie de Tegra to kende ko consommer en gros total qui premier épisode c'était hier le 1er juin et aujourd'hui les 2 juin on aura notre deuxième épisode donc restez branchés 16h30 heure de Kinshasa. Notre film est kozala déjà diffusé chez Belleville Télévision. Yo onanu otalité nga déjà na landa ki yanga premier épisode na moni ndenge papa Blaise azoko pota lidu lingala ngana lo bakana boye soko kekutu kuna tokozuka babele abeta keloko ala kitoko loka ba chinedu azo jouer chinedu tomoni pe ba tonton Patrick kuna na tonton Vini tomoni ndeko na biso Priska tomoni dans le film Zanan Piana et Bandel Tomoni Coquette en tout cas Belleville Kota casting ya sakanate Belleville la Piana casting à sakanate so le bac ça la casting lambalia bolala voilà nzamba pambola biso ce qui est so zongité ngai na bino to kokutana na mikolo mizali koya mais rendez-vous à 16h30. Tous à la wana mobondo pour nous soutenir notre maman, la poutine de l'écriture, Belleville Candy, la patrona. Bisous. Bye. Très bientôt, donc le 7 juin 2025, na Belgique, un grand événement de charité, de fraternité, avec la fondation ISD. Soirée de charité. De charité. Soirée de fraternité. De fraternité. À l'occasion, il y a construction Mounene Oyo. La fondation ISD ezali ko construire Nabibwa pour Naba orphelin. Yango Bazako organisé ce 7 juin 2025 na Belgique. La fondation ISD, Maman Charlie et tout le moment de Belgique, Basangani pour Bassa Labiso soirée événementielle. Et voilà un événement remarquable, extraordinaire, monumental qui va se passer dans la Belgique le 7 juin, à 18h, mise en place terminée. J'ai fait l'appel à tout le monde. Bateau nous sommes de bons cœurs. Bateau nous sommes un cœur en or. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Voilà. C'est un don que Dieu donne. Voilà. Voilà. Tobingi biso nyonso. Ba oyo nyonso. Ba maman bilenge
bana nyonso to ya ko participer babi ba place est limitée to ko participer na dîner de fraternité voilà babi to participer na dîner de charité bato nyonso baza na charité bato nyonso nzamba pesa motema ya kokaba un cœur en or to bengi biso nyonso ngai na kozala parce que le 7 juin na kati ya Belgique je n'ai jamais manqué à cet événement. Voilà. Venez nombreux. Bino bato nyonso bona mitema malamu. Bino bato nyonso boninga ka kosunga. Babi to sunga ba orphelin, to sunga ba veuve. Pourquoi pas les enfants de la rue? To bengi biso nyonso. To ya tellement ébélé, moi je serai là. Fondation ISD, toutes les mamans basangani babi baza on a déjà prête ba yamba biso. Appelez déjà na numéro oyezana C. Bo sala ba réservation na bino boya ebele to benga mi poto sunga to sungana ba place est limitée voilà très limité bo banda déjà ko réserver déjà ba place na bino bo benga numéro eza juste là au bas de vos écrans ba surprise eza tellement ebele ba concours ezali bino ka ko gagner eza tellement ebele sans oublier des cadeaux voilà ezali boya tellement ebele kolia komena ezali pourquoi pas tout ces pela et le mot dîner à volonté parce que ça dîner de charité et de fraternité. Merci. Bonjour, salut à tout le monde. Voilà, nous sommes là pour votre service Gédéon Electrical. Oh là 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 là. Vous êtes en Afrique du Sud, Cape Town, Johannesburg, Durbanville, Pretoria. En tout cas, contactez-nous. Le service sera bien fait. You are in Cape Town. We welcome to help you with your work, electrical problem. Our service are electrical, construction, domestic, commercial, industrial. Voilà. Tozali wana pona ko servir bino. En tout cas, Gédéon électricité eye pona ko salela mboka. Awana Afrique du Sud. Mosala na biso ezali to misala na biso ezali kosala électricité, kosala construction, kosala misala ya ndaku, oza na posa ba installer yo DSTV, oza na posa ba salela yo misala nyonso ya ndaku olingi, oza na posa ya industriel tozali wana pona ko servir bino. Le numéro est là. Contactez-nous sur 061 061 encore 99 et puis 51. Gédéon Electrical, le service pour le peuple. One call, just one call, we will be there to serve you guys. Notre service est tellement bon que vous n'allez même pas y croire. Le Gmail c'est gédéon-electrical@gmail.com. C'est ça notre email adresse. Si vous voulez nous contacter par email, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, n'importe quel genre de travail que vous voulez que Gédéon Electrical Service puisse faire pour vous, contactez-nous sur 061 061 99 et 51. Merci beaucoup et nous vous souhaitons de bienvenue. Nous sommes là pour votre service. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'était là. Moi, votre humble servante, Mama B52, la mignonne officielle. Et à la fin, vous allez voir M. Gédéon qui est là. Voilà, il est là. Na ebité vidéo oyo ernimeko koma ekomela bino ezali Mama Joséphine, Mama Zozo na yebi bino solution. Oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango ezanini.
ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso, solution yango yo, na yeli yo solution, ya ba produit na biso, ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko na nga na ili yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà est pollué. Ils ont pollué à partir ya biloko oyo tozo lia. Biloko tozo lia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozo lia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozo lia bazo tia yango ba poison. Biloko tozo lia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non, tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie. Olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo za na nzoto makasi te. Produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo. Produit oyo eza détoxifiant. Eza ko détoxifier nzoto na yo. Eza ko purifier makila na yo. Eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo, ils ont pas bien fait ébélé. Produit oyo ko soigner pour l'estomac. Produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo, ils ont produit moko, ils ont ko sunga système immunitaire na biso. Yangwana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité. Santé ezana prité. Yangwana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okoko sanga produit oyo te, yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na bangeli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne, botika la bébé. Oh la kina sala mignonne bokoli yango 0 lobezala kina 10 52 yo bokoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisa bebe na mbuma basala ba chaussée kaka pona ba voiture te.